Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tesoro. Mkundi uluti dizola, yesu mfumu. Yani te mchito tulia. Vomu baka nkulusu. Ikavana vananti. Yesu kakanzilami. Yesu Yesu kaka. Yesu kaka Motemi na bande konyosa o bolinga kape bolanda ka émission to lo babosolo émission to lo babosolo eza présenté na ndeko na bino Benito Konyela pe émission to lo babosolo lelo emeli bino histoire ya conseil ya ko partager na bino to livre vraiment ya kitoko ya ko pesa vraiment mingi na ba parents loko ezo sala pasi na kati ya biso ba congolais toujours yango lelo Benito Konyela pe ameka conseil pour na ko partager na bino bandeko na ngai nyonso na lombango nyonso derrière caméra na biso na kobosa te José Lubanza Maître Bison ba remerciement ebele na pesi mbote na ngai na ye moko papa ya bana ebele papa bana mabebele Didier Masuki mobala mandefu ya pemme na pesi mbote ebele mbote mina yaya na nga motema ya Claudine kinwa bambote ebele tambo kinwa ya cha kinwa na pesi famille kinwa bambote ebele na pesi mbote na ngai na ye moko tingani Lubanza Dio aza bongo mama oya simbeli biso Maître Bison José Lubanza Dio na pesi mbote ebele mama le sako ebele na pesi mbote na ngai na ye moko Simon na Canada mobile ya maele mobile ya ba classe ebele na pesi mbote ebele mbote na mon colonel Carl Lewis Kizumba na pesi mbote ebele siko zali le frère Papi Kamba na pesi mbote ebele mbote na ngai na ye moko Chabert na bosse to mbote ebele na Chabert na pesi mbote na ngai ebele na lek na ngai motema lek na ngai kati la di balunga na pesi mbote ebele la sœur la di bolanda mingi vraiment eloko na meli bino na poko ya lelo na sola na bino nango ndeko na okolanda nga na poko ya lelo to na ntongo okolanda eloko oyo na yeli bino vraiment boyokanga to partage yango eza vraiment mingi eloko oyo babengi irresponsabilité na milieu congolais lomona kati ya bato mwindu bana mingi ya mwindu bana mingi ya biso ba congolais bazotambola partout bazotambola libanda na butu baolala noki te otambola na ba arrondissement mosusu na kati ya France awa okuta bana bato mwindu ebele baotambola kaka bazoloba baotia makelele bazosisa bato soni na babalabala omona bana ba congolais pe na kati ya bamilie wana na kati ya milie ya babana wana na bana na biso pe ba congolais na bana na biso ba congolaise ezokisa biso soni na kati ya mboka mopaya oyo tozali ezopesa soni yango na ye kotalisa eloko oyo na baparent oyo boza na responsabilité vraiment ya bana na bino te oyo bozokoka kozwa soin ya bana na bino te ezosala soni bandeko na ngai ezosala vraiment soni bandeko na ngai nayebi te bino baparent bozomona yango to bozomona yango te nayebi te vraiment yango na ye kopesa toli oyo na bino baparent oyo bairresponsable oyo bozolandanga na kati ya émission oyo vraiment bozwa eloko motu yanga na memeli bino bozwa soin ya bana na bino bozwa soin ya bana mwana mpona ya famille te mwana mpona ekolo te mwana mpona na ye parent te mwana mosu akobotama abote na parent na ye mpenza aza responsable mwana mosu akobotama boye abotami na parent moko aza irresponsable oyo azokoka même mpa kozwa soin ya mwana oyo azokoka même mpa kocontrôle vie ya mwana na ye mwana akoli bayi na age ya 5 azobundaka azokolakolaka ye mwana kati ya ndako mwana na age ya mokie mwana se banda kozwa soin na ye moko mais aza na papa aza na mama baparent bozokoka na bino te bozokozwa soin ya bana na bino te eza bien te ezosaba ndeko na bino mosusu mpe soni na kati ya banzibu bana ebele ya bakongolo mona esika monzibu aosala babétise na ye posa mwindu mo bezano mona aposa mwindu wana abwaki mpe elo mwa alingana mais oyo mwana biso okota na kan oyo su ndenge nini mama na ngai papa irresponsable mama irresponsable mwana ke se retrouve kuna ndenge nini mwana ke okota kuna ndenge nini vraiment na kati ya banzibu oyo mito esalaka te
nakati bandibo baza ba problème akekota kuna ndenge nini bozo mona te même bana mwindu mosusu baosa batanta bana bandibo baosa batanta pourquoi bozo mélanger bana na baposo mosusu ezake mitu ezosa malamu te eza bandibo ya bien bazali eza baposo ya pembe ya bien bazali ba minoko mosusu pe ya mwindu bazali ya malamu mais ya mabe utika bana ni bakina baposo na ba ndeko pe na ba minoko mosusu wa mabe te ndeti na bandibo wana oyo ba désordre wana o ba tombola ba mbeli na ba poche o bazo tambola bien te na bana bino na kati ezo sabiso ba congolais soni ezo pesa biso passe biso ba congolais kotala mwana mwana mukie innocent ba to fale bokange na kati ndako fale bo éduquer mwana bino malamu bo mona mwana balabana kati ba milier moko bien te pona nini ba parents bosa ba irresponsable pona ni ba parents boni ko soin ya bana na bino te ezo kuna parents mususu ami pesa na ka okene ko betara ba jaba mpunda wana baja bapunda mo futa na ngote baja bapunda mo pesa na ngo iloko moko te omona pena mama pe mona pe ya mwasi mama akose on néglige via bana na ye akose so bana bien te ami pesa ne ko gebetara ba via bapunda ami pesa ko gebetara ne ba jimo ko na ko gagner ba loto ba nini ami pesa na ba vie wana mama pe no mi pesa na via ko melara masanga mama mi pesa na via ko mela ba cigarette soko meye bazododo wana omeni ba cigarette balungwile ba masanga wana omona moto ebebe ta moto ekobeba ozoyeba te nasa ndeni ya mwana oyo omona ezokona okozwa so mwana te ozokona okipe mwana yo te mama obote mwana apasi okipe ye asokipe na ye moko asokipe na vie na ye oboteki mwana wana po ye moko azwa soin na ye mama nanga oluke mwana nzamba zo apesi o mwana mwasi nzamba zo apesi o mwana mobali mama nanga bokola mwana na comme il faut bokola mwana na comme il faut kozwa charge nyonso te otikela mwana ye moko bana kozwa soin na ye kozwa charge nyonso pesa na mwana ye moko bandeko na ngai bozoka mawa bana bino te pourquoi bozoka pasi ya bana bino te pona nini yo kutu papa obotisa mwana bato mwana moko mwana bato baza na ye mwana mokie abandi na ye kutu visika papa okoki obotisi ye mwana tala niveau motema mabe oboti moto bato mwana ozi mwana wana osundole na mwana na yo kei akomopota na ye mona mwana akomobunda ye mona mwana tanso mwana azokoka na ye te parce que eza mbali boso tabota na ye te ayebi ne kutu vi wana te makambo wana te ozosundole ye mwana papa tana eloko wana est ce que bosala bien o bosala eza malamu eza na baparents mingi kutu boyebi kutu na classe ya bana kuna balobaki nini kaye ya liaison kutu boyebi te oyo babenga kaye ya liaison baparents ebele boyebi lelo kaye ya liaison te parents mosusu bana mwana azonga classe na septembre 10 juillet ata nde kaye ya liaison mwana te ata na yango te bareunion ekole ya bana okenda yango bareunion ya bana na classe okenda yango bamosusu bakenda même pas bareunion wana akendaka ne réunion bana na classe te akitaka ne kaye ya liaison te ayebi kutu te rendez-vous mwana eza quand na ekole mais te sabana na kende jour nini oyebi no kutu te mpona nini mpunda na punda kobetaka baja bapunda kosakanaka na baja bapunda wana mama na ngai onéglige via bana mpona kokebeta bapunda noganyaka na opete ozokebeta simba to neye koloka okotika no yango te para omipesaka na zododo omipesaka na masanga ozwaka nini na masanga ozokeli ote na masanga okomela masanga moza so ya mwana eza te oyebi teke mwana ndenge akuteki classe mpe nakota na saki ya mwana wana tala bagute oyo nateleki mwana wana na kati ya classe bagute oyo akende na kati ya classe estce aliaki nyonso bamiete wana etikala na kati ya saki ya mwana okopupola yango te bamiete etikala na kati ya saki ya mwana okontola saki ya mwana ekoma bazar na kati saki ya mwana ekoma poubelle na kati mwana aza mwana moke bana poto bino boyebi bana surtout ya poto balinga bayedaka bango mosaki wana na kati kuna nini eza na kati fonga na osaki wana yaka na saki na yo bandi kopupola mpe saki ya mwana bamiete nyonso mpe me bagute ekwei obandi kobongisa bakaye ya bana obandi kotiango na en ordre chaque samedi par an bimisa bakaye nyonso ya mwana yo osekuwa yango bien bamiete bagute wana bamapa wana ekweya oarrange yango très bien lundi mwana abandeli semaine lundi mwana bandeli semaine na ye malamu mwana bandeli semaine na ye bien tozala mpe na mama mosusu esengaka mpe na ekole kuna lundi mwana aza na piscine mardi mwana azala na sport mercredi mwana asala roller para est ce que oyebi ke mwana na ekole akendaka mpe piscine oyebi na yango te
oyebino yango te baparent bobota mpona nini bozobota mpona nini baparent ebele baoluka bana nzambe baopesa bango bana kutu tazwi bango nyonso akineli yo kutu bana yango bona ezwa bana bota bana nzambe apesa yo bana ozwi bozwation ya bana wana te bairresponsable baparent irresponsable nalobi baparent mosusu baparent mosusu parce que tomona baparent mosusu baza vraimen bien na bana bango baozwa soin ya bana bango comme il faut mais bamosusu baza bairresponsable c'est pas bien ezomemela bana ezomemela bato ezobebisa vie ya bato ezobebisa vie ya bana c'est pas bon du tout eza bien te bandeko na ngai vraiment to changer tobekana ko changer bandeko na ngai botala vie ya bana bino ndeni bobokola bana bino na kati ya bandako ndeni bosoma vie ya bana bino toza na besoin ba ministre toza na besoin basi bamba bavocat bana soba mata ba docteur RDC na biso eluka banani oyo ba remplacer lobi na lobi okuna bana to onéglige na kati ya mboka oyo eza bana wana lobi baza venir na biso lobi peut-être pour na RDC bandeko na ngai en tout cas vraiment et l'on a partagé la vidéo yango wana boza soit surtout contre la classe ya bana bino o etali eloko te éducation eloko etali classe ya bana bandeko na ngai bo mekana ko landela ngo vraiment malamu et ça bien ezanga ndeko ya mino congolaise Benito de la paix na qui vraiment partager na bino na pokwa lelo o etali éducation bapara irresponsable bokumba mikumba na bino bomema mikumba na bino oboti mwana bato mwana partager passion na ye mema passion na ye sunga ye eza yosa bien oboti mwana mobali mama mais vanda libala na oto vanda na mobali na yo bobokola bana wana mama osima nzelo kenda na yo mama mokolo mwana obala super wana yo te mto olata ngo tata mosi bena opesa ote okanisi onde okanisi okatelo ndambo pièce neza yo te papa okipa bana yo to néglige bana yo lobi na lobo okuna c'est à la dibalunga vous êtes jeune fille non c'est à dibalunga protéger malamu papa kenda na eboko la jeune fille wana lobi na lobi okuna tant que comme libala jeune fille wana Karine la ngai bane na zaboye lobi mariage à mwana wana na banoko bena mbongo yango biloko yango bokanisira papa irresponsable vraiment c'est pas bien bandeko na ngai ya bino Benito de la paix la linga bino mingi et on a partagé on a vu vraiment Israël qui bongo papa irresponsable oyo katoli on a pesi bino na suki na bino ndengwana kotika malamu na pesi mbote na ngai na maman pasteur Jetou maman pasteur Jetou na kati église Miracle bana église Miracle mbote bile na libino mingi le frère de Yance bile biso mbote bile nzambe ya lola abandela bino nzambe ya la pambola bino na pesi mbote na ngai na bandeko nyonso o bazo soutenir mission Toloba Bosolo de la sœur Benito de la paix na pesi mbote na ba nyonso o bolingaka avis du public botala kaka ya Didier Masuki mobala mandefa pembe papa ban lebele papa mora boboto papa mora gentil na ngabino nyonso Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse